bandeko na ngai mutu ngai frère na Joachim zamona kat na émission oya la vérité grâce ozali kokontinue kotire conclusion na biso bandeko na ngai tika toyeba ete mikanda ebele David Livingstone akomaki kati na bandako naye avandaki na kote ya este ya Congo balaki Tanganyika balaki Mwero balaki nyonso na tina bakota bazambi na Tanzanie Burundi bakikanda nyonso wana mutu azongaki nango na foto ezalaki de groupe ya bato mutu ya liboso ye moko na pede tour na ye mikanda mibale pe ya misato oyo précisement na ntango ya babinisi ya suka ya fi na ye ezali papa Henry Stanley l'américain ye mutu ayaki nango kasi tokodebatre mpe groupe ya mibale oyo ya liboso papa Stanley ayaki na balivre na États-Unis awa et puis groupe ya suka batata oyo ya Londres ntango bayaki kozwa nzoto ya papa na biso David Livingstone po bakonde nango na Glasgow na Londres kuna place musée na ye ezali to mausolée na ye. Alors oya liboso David Stanley ntango ayaki na bamikanda yango mikanda yango baanalizaki yango ya liboso baye komona badega oyo bamindele na baarabe basalaki mpona misala etali esclavagisme epesaki mokili kanda epesaki révolution na poto bato baye komona ete il faut toyoka mpe soni biso bamindele na makambo tozali kosala na Afrique kuna il faut qu'il y ait un changement bagrande puissance base réunisaki na Berlin de conférence esalemaki wana desio esalaki kozwa nasili kolobela yango deja na kati ya mikanda wana mpe kaka ya Stanley makambo ya matata mpe ezalaki na kati wana parce que mission mosusu mpe papa David Livingstone azalaki nango ya koyebisa biso ye mpe quatrième fleuve wana emonanaki parmi les 4 fleuves oyo ezali na mokanda ya Genèse chapitre 4 je pense oyo ezali kolobela description ya position ya jardin d'Eden 3 rivières eyebani place euta to 2 rivières mais kintaya mosusu to babranche mibale ya deuxième rivière emonanaki te il fallait balukaluka yango mais na barapport ya David Livingstone okoya komona ete possibilité ezali ete baaméricain na barapport wana babaraki yango balingaki te baconfirme ete ya solo jardin d'Eden ezalaki na pembeni to ebandaki na source ya Nil qui est le grand lac, le pays des grands lacs. Parce que kuna on okuta les 4 lacs baza kokutana po ba kabola mai na bango ekita ti na jardin ti na fleuve Nil oyo mukanda nzambe elobeli. Kuna pe mukanda nzambe ezali koloba ete kote wana ezalaki na bawolo bapalata na poto wolo na palata ezali te. Basafi bamabanga ya ntalo ezali kaka na Afrique. Le place wana possibilité ezali ete David Livingstone apesaki description na mabanga ya ntalo oyo kenaye komona tina kota ba mwataka zenga kuna na balunda kiye place ba diama ya makasi ezali na bandeko na bisa baluba na bandeko na bisa Kasai papa David Livingstone azalaka wana oye kotala ba richesse ezali kobomba manase ya ba lac na biso wana oyo bimisaka moto thermique wana oyo ti lelo tozali koyeba teti na ba volcan tozana wana kota ba Goma ba Kivu ba Butembo oye na Tanzanie Rwanda Burundi ba kote nyonso na ba Rwanda toute cette richesse là ezalaki ya kokoma deja na kati na mikanda ya David Livingstone possibilité ezali te ba mindele bali koyebisa biso vérité te mais David Livingstone na ba rapport ne a confirmé ki ete jardin d'Eden na ye komona yango awa yango wana lobela ki ete Afrika oh pota ya Nzambe Afrika oh motema ya Nzambe makambo ebele David Livingstone akomaki bamindele basalelaki yango zuwa mais David Livingstone ifasala mosala na ye en tant que mosali ya Nzambe en tant que mutayebi Jésus vérité bakokundaka yango te vérité bakobimisaka yango kanda esalaki ba américain précisément mikanda wana bapasola yango babomba yango batika kaka mikanda oyo bapesaki kopi na Londres na mikili ya mpoto bakende koyeba
bake ndiko comprendre na ndenge nini Afrique ezali trop riche na ba mai wana koma ezaleli na plan nyonso wana parce que mutu liboso apesaka biso plan géographique et physique ya Afrique centrale ezali Papa David Livingstone. Sans ye tokoki jamais koyeba ba rivière nyonso wana eza na kota est ya Congo na west ya Tanzanie Burundi koma ezaleli. Ye ne mdasalaki musala nyonso na pour 6 ans azalaki très occupé pour na tracer kaka ba plan wana na koyebisa richesse ya valeur ya Afrique bassin central na Afrique centrale. Place oyo ozali komona ete tangu bandeko ya Belgique Leopold II baye komona plan wana baye komona biloko nyonso wana oyo David Livingstone akomaki. Ils avaient l'information de yango wana atiaki mbongo ne Angers famille ya Leopold II po bakwa kosomba Congo pe ba Portugais erona misu naweza ya kokangama bayebaki te nzoka de Congo na kati kuna biloko David Livingstone akomaka ezali na valeur moko ya kosakana teke mokili mobima place moko te okute la richesse o Nzambe akoma na Bible te place wolo na palata na kimvwama place bomengo nyonso ezali na mabele oyo ezali place ngana tiaki Adamu na Eva place oyo nokuta mabanga nyonso ya ntalo oyo biloko nyonso ya ntalo nokuta ngo kaka na Congo e Congo yango jusque là place David Livingstone azalaki nanu kute komi nango exploité ata na 1% te bamabanga ebele ezali koya bamabanga oyo Bible akomelaki biloko oyo Nzambe atiaki kaka point d'interrogation ke ba richesse nyonso nani yango yebaki ete coltran un jour ekokoma na valeur lelo yo coltran ekomi premier produit ezali koningisa monde liloba na Nzambe ekokani makambo David Livingstone akomaka ezali kosimba ba efe nango meme si mikanda yango bapasola yango ba vérité yango ekomi koyebana lobi tomoni coltran lelo yo coltran muteza korenie lobi kaka na bassin na biso ya Afrique centrale précisément na Congo précisément bisika wana oyo David Livingstone akufelaki ba pembeni wana ba exploitation nyonso na sala ki place alobaki oh na ekomona jardin d'Eden on Nzambe alobaki te ba richesse nyonso mabele boluka yango bisika musute kaka place oyo rivière oyo ezali kowuta place na tie Adamu na Eva de place wana na bassin Afrique centrale secret nango ba américain bazali na yango mikanda yango soit ba pasola yango toyebi na biso te est-ce que ezali classifié pour ba information ebima te toyebi na biso te mais loko moko ezali ya solo même ba chimiste basili koyeba yango te tableau de Mendeleev ba vide eza nanu ba mabanga ya ntalo ba chimie ya ndenge na ndenge ba élément ebele nane komi nango découverte te ba élément yango ekouta kaka na Congo mwana ya Congo fongola misu mwana ya Congo kozala distrait na biloko ba religion oyo eza koyaka te lokuta pour dire que o Bible ba yela bino ya bato Bible efongoli mokili Bible efongoli Congo Bible pe yango mute fongoli Congo eyebana ete jardin d'Eden ezalaka wana Bible yango pe mute fongoli biso pona koyeba ete mabanga ya ntalo ezali koya oyo nanu boyebeli valeur te ekouta na mokili ya Congo. David Livingstone a prophétisé yango te mais David Livingstone a mona yango asimba yango akoma yango apesela yango rapport ke jardin d'Eden bomengo wana eza na Biblia ezali awa akufela ki pe place wana mais merci Jésus ke motema na ye ezowangi na poto te yo moto muindo salaka na makasi sambela Nzambe kangama na Jésus réclamer ba richesse na ya Eden réclamer ba richesse na yo oyo Nzambe atiaki Adamu na Eva ete awa bomengono ezali awa pe place onga na tieli yo ovandaka awa yo mwana ya Congo tika ba distraction ya kobosa na Jésus tika ba distraction ya ko condamner mundele tika ba distraction ya ko continuer komona ete Bible ezali mukanda ya bapaya jamais mukanda ya Biblia ezali mukanda ekotaki na Afrique centrale eti lelo yo ba église eza na Afrique centrale liloba na Nzambe bolingo ya Jésus na Afrique centrale ezali makasi koleka bolingo eza na Israël koleka bolingo ezali na poto tala makambo ezali koleka na bapoto na ba religion tala kondima ba mindele comparé yango na yo mwana ya Congo okoya komona ete ya yo eleki na mosika kutu lisusu mwa effort mukekaka oyo ezali na mukanda ya Psaume 119 mwa effort mukekaka oyo ye moko pe tatu David Livingstone atambolaki nango na mukanda ya Psaume 119 vina nyonso ametrizaka mukanda ya Psaume 119 wana na âge ya 9 ans 127 versets bibliques nyonso na Psaume 119
David Livingstone a maîtrisé yango ko yuko yepso yango laka bana premier verset na 127e verset atambola na yango dio pe yeba ka ete mikaka tano kuta na yango toza na yango lelo yo kokima Jésus te koloba teke na paso na zali na yango nzambe na ngai tu n'existes pas jamais. Dieu est toujours là, Jésus est toujours là. Tango na yango kaka nane ekokite. Me dire que otika ko sambela mukanda Bible za mukanda lokuta mutakanda bapaya parce que ozako s'attendre na oyo passer na mina yebsa kibino la bénédiction, la prospérité. Prospérité ngo pesi mbongo. Osali makamandenge na ndenge omoni yango te lelo otiki Biblia biloko wana frère na ngai sœur na sokoza na misala ya boye. Ko tester nzambe pona bozuite. Ko tester pe nzambe pona pauvreté te. David Livingstone atikaki Londres mboka ya kitoko, atikaki Londres mboka ya mwana ye, atikaki poto mboka azula diplôme comme médecin po ya kokufaka na Afrique pona liloba na nzambe pona ngai na yo tozwa Biblia pona ngai na yo toyeba Jésus. Kado ya boye kobosa na yango te, kado ya boye kokimisa yango te likola ba distraction ya babinzambe nzambe ya lokuta oyo ekomi komi nzambe bakoko na biso bango moko mutu akosa yo te na royaume Congo, na royaume Cuba, na royaume Lunda, na ba royaume nyonso wana bayebaki Jésus. Parce que David Livingstone asalaki musala ya makasi bakoko ya kala bango so bayebaki Jésus te wana eza mateya na biso te ya lelo yo. Mais en attendant yeba yango ke même pe Israël bayebaki pe Jésus te na tango ya kala batu na promotion na bango kumbisa nzambe yo ye na promotion oyo ya mikolo oyo ezali te okoki kosimba Biblia, okoki kotanga yango, okoki kososola Jésus, okoki kosenga Molimo Santu pe eyeli yo. Tika nzambe apambola yo, tika nzambe apambola biso na tango tokei koyoka lisusu ser na biso oyo Mimi Rema asilisa na biso kati na loyembo na ya nzakomba elonga na biso. Frère Nabino Joachim Zambwana kati na émission oyo la vérité ndeko na ngai.